Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi de ma part, je vais bien. Dieu nous fait grâce, on est là. Et alors, merci Nabino yo pour s'abonner. Zambi apambo Nabino yo pour s'abonner, t'es s'abonner juste un assez à la vidéo. Au moins la place moi commis un grand caractère en rouge. Bah écrit en rouge, bah commis s'abonner au fini place wana au s'abonner, bon liker belé tant botter la vidéo, au liker au toucher côté mon sapi va dessiner mais sapi boye là boye, au liker boye, bon liker belé, au tirer moi petit commentaire na yo et ça la bien et ça signe de vie na ba ke bozali. Donc bon liker vidéo pour nous encourager ngai pour nous continuer mon sala oyo. Voilà, vous s'abonner et belé. Alors les lots tous un témoignage, il y a ça on a vu sur Niclette. Si on a vu sur Niclette, tapez si témoignage na ye, alobito témoigner pour na édifier biso. Bana Nzambe, na ba ope au prière, na ba ope au prière te, boza ba chrétien no pratiquant et pour édifier pebino, oza pe na témoignage na yo ezo kipeka ate que sambelaka. Malamu nyonso comme na biso za Nzambe le mutasai la biso ngo, otindi témoignage na te témoigner. Alors Niclette a bêté biso témoignage na ye alobi que aza juste na pays moko Afrique awa pays moko africain awa et tant akomaki wana na ndako wana oyo akomaki place bayambaki ye kaka azoluka nzela ya voyage. Alors eye kosala que tant akomi wana abandi ko prier comme d'habitude akomaki azwi possession ya lie wana abandi ko prier pour esika akomi. Bon, d'habitude, la prière, à skolo, na kati ya ndako yango akopesaki bato ebele bazalaki wana pe bato ya nationalité mosusu bato pe ya bacongolais na biso. Alors moto ayambaki ezalaki fille moko ya congolaise ayambaki wana na ndako wana. Alors eye kosala ke Niclette eye kosala na baprière nini nga priaka sœur moko azalaki wana ebandaki kodéranger baprière na ye. Et au salake ayo vandisa bango moko mosu abengi bango no na posa koswana bino ba yepe ba fandi wana abino ba prière na ye ezo déranger ngai sœur ngo zaki ivoirienne abi ba prière na ye ezo déranger ngai azo prier na za déranger. Alors Niclette abi ça va na prier na se Niclette a comment prier na se excuse sœur ngo abi ezo déranger kaka. Niclette abi ça va na prier na chambre tena comment prier na na salon. Niclette a comment prier na salon. Tant on prie dans salon, c'est vraiment déclaré de déranger kaka. Ils ont dérangé kaka, va prier on ils ont tungi ça y a ces choses na kimiate, va prier na ils ont dérangé. Ah, Niclette a dit ça va, pas de problème. Na prier na ngana c'est oh t'es fauti ka prière, ya bi non non. Ngana préférer na tika ndako mais prière na tikate. En tout cas on préférer na tika ndako mais prière na tikate. Et au ça la ke va comme ka bongo na serango azo silika Niclette ando qui peut être comme yo comme un jour mususu boye Niclette muto ayambaki ye nde connexion congolaise wana ayambaki ye Claudia ayambaki ye bana kozala na ye abino Niclette okende kotala ba prix biloko kandi ezaka magasin kotambola kotala ba prix kosomba pe ba biloko na biso yo sala ke Niclette bi ça va zenanga na sukola bon to kende ali Niclette ayo kota na douche pour sukola. Ensuite, quand Maï a tapé dans la cantine, a boit qui met dans le zoto, a se mouillé, après j'ai gagné à bando nika. Donc quand bando nika boy, a senti mon mon a ma pécané koto. On dit li bende ba bambi et pou. Niclette a dit a kouei, a bête mutu na karo. A kouei donc moi été bandiko misu mo lili a lingi neta kangama. Azo kokata zo mon était vertige maman ko. Avant de prier, rectification, abi d'habitude, soit n'y a pas de douche pas chocolat à prier. Mais jour one a compris tindingini à prier quitter. À prier à juste possession à douche à prier. Mais jour one a lobby à comprendre comment à prier quitter. Alors, et comme ça là que voilà, à prier à pas côté dans la douche. Et comme ça, jour wana a prié quitter. Abi na comprenez pété comment on a prié quitter jour wango. Alors, dès il a ni communiqué. Il y a un faut qu'on prie ka. Attends ma yo qu'on a prié. C'est très important. Alors, dès sikoyo
azwi makasi ntango bande koprie na kati ya douche wana asa akwei miso molili azomona ntango ando prie esalaki Seigneur apesi ye makasi, Nzambe apesi ye makasi, abiviki na sukolaki su te, nazwi kaka mai na kantine na bwaki kaka na nzoto pwa na bimi bango na tie esui na bimba moko ayesko na ndako azwisa Claudia nazobenga ozoyoka te Claudia nazoki te nakasika ndenge osala kotumbola non moto azokufa non mpe olokatini na nayoki okoka bokenga libine tanka oyo babongo vertige esala bando osanza asanzi alobi asanzi ebele asanzi donc moyen te kosanzaki te emeleka ebele vertige akwei apiki crise ntango apiki crise wana Claudie ebangisi ye abengi frère na bango moko boye basambelaka na ye ntango abengi frère na bango wana frère wana pa ye wana abandi prière atali ka oyo nabenga pasteur abengi pasteur abipesanga nimero ase ya Niclette apesi nimero abengi na telefone ya Niclette abozwa bayambi telefone abibotia telefone na litoi batie na litoi ntango pasteur akomi kodeklare azotinda moto azodeklare azoprie mbala moko ekosala ke esprit ya ndeko oyo ya ivoirienne mpo ande kopekisa Niclette aprie ebandi koloba na kati ya Niclette ebandi koloba ye nangi naboma ye parce que azoderange na bapriere na ye banda ye awa nga nazokoka su te nazokoka te naza dérange na ndeko eyosala ke prière Niclette aye kosera saisir esprit wana ebimi aye koyoka bien tantôt bakaki calme quoi ayoyoka bien alamuki afandi pe akomi mpe mwa bien ekosalaki elobi nango sikoyo Niclette abi lelo ko ezaka jour église nake na église nake kotémoigner oyo Nzambe asalelinga Niclette aye kokende église ntango akomi na église boye ayesi mpe pasteur nalingi na atémoigner na ye mpe bien ntango asisi témoignage ya pasteur mais banda jour wana banda lobi nazokaka motu kilo nazoka miso molili vertige nazokoka te ntango kaka oloba bongo boye Niclette akwei piqué crise pasteur bakomo prier aconsulter bacollègue na ye bapasteur mosusu bazalaki wana bakomo prier mpo na Niclette baprier temps elekaki mingi tellement prière esprit ya fille yango ebandi su koloba donc esprit wana ebimaki te esekalimaki kaka alors eyosala ke Niclette esprit wana ntango ebandi koloba lisusu babandi su kotinda moto prière esprit yango eye kobima ntango esprit ekobima boye Niclette kawa azolamuka te donc moyen te babino ka oyo eza susu kaka na biso te oyo tomema ye na hôpital na prière aye kolamuka mwa moke mabi azokoka te azokoka miso molili vertige azokoka kaka te baye kobenga ambulance eya kozwa ye po baki hôpital ambulance esali manevre ye te baye kobima bakumbi ye wana azokoka kotambola te makokilo azoyeba esu eloko te bazwi ye babi neti na prince bakangisi taxi bataxi eboyi bakangisi taxi etali ka ya moto abi non oyo eza ka na biso te Niclette azokoka te Nzambe koma aza Nzambe mawa asali ke taxi moko boye eyaki wana ezwi Niclette endimi komema bango ememi bango baki na hôpital to makoni hôpital wana privé bakendaki docteur wana abino il faut kota scanner azoka expliquer ndenge aza koyoka mutu docteur abino il faut akota scanner docteur ntango akoti scanner bandeko bazalaki na bazali na mwa mbongo bafutaki Niclette eyosala ke akoti scanner docteur atali boye abi non ka oyo eza grave parce que mosisana motu eza kokatana mais bobaki azotambola mandoba motu kilo miso molebi eza cause ya mosisi ekatani yango nde ekoze ke amona motu kilo miso molili donc opération oyo eza cher na conseiller bino bokende na hôpital ya l'état kuna mpe baopéraka bien basoignaka bien balongoli wana bakini hôpital ya l'état ntango bakomi kuna atali ye mpe azo nécessité opération d'urgence alors babengi mpe baprofesseur baye wana bazwi bakini na salle d'op babi fo baopéré d'urgence babengi bato mosusu babwa non opération mituna hôpital oyo mingi eresisaka te bamisusu bakoma kwa bakizengi mingi bakufaka baopéré ye te mais bandeko ya Niclette grand frère na ye abi non aza docteur aza na Europe abi non il faut baopéré ye
ngai na na foi et le moi mabe ekomela ndeko na ngate. Alors bazui pe ba côté na salle doc ba opérer opération ni kete leki na pe très bien nyonso leki bien abimi na pe bien ba yo PC boye ko tia na salle ya réanimation. Donc ati na salle ya réanimation et ko sala que na salle ya réanimation na docteur patali amoni azana no ouais azana na séance anesthésie et ko sala que docteur ayo ya lisusu atali amoni akomi bien tomboli abi tombo loboka tombo likolo tombo abi ça va ba faculté nyonso eza en place aza bien. Alors va passer chambre, alors va passer une clé de chambre, donc va passer une clé de chambre et au sein de la chambre va passer une clé de infirmier moko mundi boye wana ayona oyo fuzo na salle de réanimation ni peut-être nazo na salle de réanimation ndeni yango nga batilinga déjà na chambre naza déjà bien bino il faut zonga kuna kumbi na makasi na ba mbeto ba mbeto ba kusaka na hôpital ba kumbi ti kuna na salle de réanimation zongi si kuna longole banzi na mutu mais peut-être pas longole banzi na mutu ani maman na mpanze ni clete ezaki na malade moko azaki wana azaki ko sala ba convulgation azaki ko se convulguer. Donc on dirait azolinga kanga monzo kata motema maman sikoyo niklete ko mobangisa ye maman amo akaki infirmier wana azwi maman ko singa kisi oyo bande kozongisa malade wana nde ko convulguer wana anga chango sikoyo pa niklete akisi ya ba perfusion wana anga perfuser kisi ya moto wana niklete bi non ko eza kisi na ngai te eza kisi na ngai te azolinga perfusion na makasi maman ko eyo sala ke niklete docteur ayo koleka ton docteur aleki abi nini o linga zo kisi ya moto mosusu docteur abi kisi ya moto mosusu nde nini docteur aye atali boya abi mais yo kisi oyo eza ya malade ono ngo zongisa ye pourquoi oh non afandi ka nyi azoloba te nani infirmier ngo aloba te bamoko docteur afini alarme ba docteur nyonso baye na kati wana batondi na ba infirmier abi linga zongisa ya malade oyo kisi ya malade mosusu mais comment que ça non pourquoi biso de l'opération bien yo ningo sala beaucoup réception ngambu oui manette que to l'opération bien té suka kufi pourquoi ningo sala on se côté ba tu va comment le banae et sali ke abandoli l'infirmière ngo allez ba yo bima wana pe niklete pe siko atikali na salle de réanimation après niklete a comment déclarer que bazong c'est na chambre na yo sala ke batindi infirmière mususu ayi wana azuye ba continue essentiel ton continue essentiel. Niklete pas remarqué que garde malade ni azati. Maman ce qu'on a ma boue infirmier on se soit simple t'as la couverture la kilo ya munene wana vunga. Niklete a dit mon tour on dirait vunga non suspend on dirait etufinga. Non ngana matana ete abi niklete maman lobi non ngana matana ete. Il faut garde malade na ngazana. Ya bi garde malade na tika liwa pa za kuna se. Abi ça va kasi. Oza numéro na ete to bien abi non za numéro na ete to kita kaka to kita. Infirmière na zobo ya bakita infirmière na zobo ya bakita niklete ko mobeta porte essentielle ndundu ti ebangisi infirmière wana afini bakiti bakiozo garde malade ya niklete ba mati bakiti na chambre na bango et comme na chambre na kuna niklete sko anali akomolota amona frère moko ka ya congolais alati c'est là rouge pantalon rouge ayewana ayusi niklete yo zolinga ko man hôpital ote yo nzamba sabikisi yo fo man hôpital oyo eza bien te nga babomanga niklete sauté bozaki na pongi niklete akomobanga ekomosala ke niklete akomosenga bima kaka bima na hôpital wana lingi hôpital wana te nzambe pe na maoni a touché docteur tant a touché docteur wana aye abisi niklete nga na sali déjà papier na onyo se faut bima bino se faut mon hôpital niklete abi kasi na to futi mko to ozela mbongo et ya ko to futa ya bi bo futa te il faut bo bima na hôpital o na sina signer ba papier no se faut bo bima et yo ça la paye ko arriver que niklete pe afandi abi non to bima ndeni to futi te o eza piège te o docteur a que tout na docteur on se soit congolais docteur a dit oui ce qu'a signé pour bima mbongo botinda ta sima et ça là que docteur wana a eu lisusu o a signé dans ma papa il faut bima en hôpital et ça là que niklete panzimi OK tozo kende ba ko aujourd'hui on a bango ba bimi ba kei ndako
jour elandaki batinde Niclette mbongo aki efutela ye na hôpital. Alors to bakomi na ndako bato nyonso bakomokama Niclette nabi Niclette obi na hôpital wana place mosusu na bosani rectification tant kaka azalaki na chambre na ye wana ezalaki na mama moko abandi ochange ba pampers mama na ochange ba pampers kaka même infirmier oyo alingaki apesa ye aperfuser kisi ya mabe apesi mama wana kisi mosusu ya poussière atie na Niclette na mai bandeko tant mama ngo aye alingi atie na Niclette me motema nesimbi te nzambe akoteli mama wana aolakisa Niclette abimoni kisi oyo so na tieli otieka basine boye okufi po mama ngo ayebi kaka ki arabe ayebi français te abi kisi so na tieli okaka boye okufi bapesi nga kuna azo signaler Niclette pas comprendre que kisi wana so ameli akufa mama ngo azwi kisi yango apasoli abwaki wana bafleur azwi pake wana etikalaki atiango sikoyo pembeni na verre esalaka neti amelaki bamongo Niclette atala bainfirmier oyo batindaki baye wana bameme infirmier bamoni ki aseki asa ameli yango bazwi bapapier na balongolongoli mpo reverse te ok Niclette amelaki te nzambe abikisaki tina ndenge mpe baye kobima wana nde nalobaki babimi bazongi mpe ndako jour elandi batindi mbongo bafuteli na hôpital nzambe abikisi Niclette na likambo monene oyo à cause ya prière bangi baboma Niclette mais comme nzambe aza na bomoi ayokisa baoyo batelelaka ayokisa bango soni te asauva bango toujours nzambe wana alongisi Niclette yango ndeko yo oza na pays ya libanda ya Afrique to pe en Europe tala bato nini ofandaka na bango surtout bandako ya bagroupe tala bato nini ofanda na bango groupe oyo ofanda na bango koza na loyenge te toboyi te kofanda na bato fanda na bato na vigilance avec prudence po bato ozofanda na bango oyebi bango te donc c'est ça oyo nange na partage na bino lelo nzambe apambola bino bopase mokolo malamu nalingi bino mingi nde tokuteli